Bandi film moko, bande ko balandi merci, wapi bozali, pe boza kolanda. Toujours avec Didier Parfait, sans défaut, sans tâche, zéro faute ni correction. Yes. Toza wapi mokolango tala lisolo. I was with the Commission of Police. Nanda komoko tala makoleza kotambola. In my favor. Tozoyoka moto aza kosoa na telefone. Moto pasa kotambola bakoto yo malembe malembe. Mwana mwasi. Mwana mwasi onde nani? Sharon? Sharon? Yango babeleli ye patalisima. Love and lies. L'amour et les mensonges. Showed me Bolingo na lokuta. that the contact Azo benga na téléphone. Alors, oyebi mon commandant, c'est que je vais dire, comprenez là. Vous êtes prête pour l'école? Token école. Non, papa, tika ko kumba ngati na ko benga chauffeur à memanga. Voilà moi na patron. What's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? Not Nakende ko tiko na école. Non, papa. Non. Ozana babisike bele fo kende. Kende na yo. Hein? Pardon, ngape na na nzela na ngana kei. Non, j'insiste ma fille. Pourquoi? Naibi komi batela quand même papa. Oh, est-ce que komi batela? Yo mwano. Elobini ni keno folata lokola mwasi andumba. Salut chérie. You have some meetings to attend Oh, to. yo posa bisika okende lelo na mono bimi avant. Alors, non, naza na rendez-vous quand na salon de coiffure. Une famille. Maman tu ni bongo lati boy pourquoi? Juste na quel institut? On a yebi okokine na école mais okine quand même pas na bilamba oyo. Maman, Sharon, namoni maman nous a raison. C'est vrai ça papa. No, Bon, juste it's not that bon, serious. ce n'est pas It's c'est pas grave. Bon d'accord, kokine na épée. Non, papa, ça là sérieux quoi? Eh ben jamais. Non. Azola service que notre ça famille moko mal éduquée ou quoi? Ooh, I need to run. Oh, d'accord, on a en retard, je dois aller. You guys sort this Alors, out. bossi salikamboyo. Papa, yo ndelo bela maman. Yeah. Bon, Yeah, I'll send the driver to drop you off. Let me know. ça va, ngana keimo. Pour l'instant botikala, ngai na kei. Bye, darling. Au revoir, au revoir. Voilà la famille. Oyebi mwana kobima moboti tala ndenga kolata po akofingisa ndako mobimba. Et te comprendre banane ngo bazana histoire. Famille moko noble. Libota ngo bandeko basi bazwa. Mwana patron ye wana kenda ake université. Sharon. Comment nanzela coup de fil. Donc azana chauffeur personnel. Hey Doris. Hey, salut Doris. Hey ma copine. Comment ça va? Okende institut lelo. Bon, nandimite na okende école lelo. Okay. Ok. So what's your plan? Siko ba projet nous anini pour na journée. Nanga lelo na okende nanga ta promenade na ke cinéma na ke na ta na esika mo bobi na meli ata mwa moko na liata shawarma na se détendre. Ah, ngape na omona ka ndengwa na journée ngo pe na za posa otanga te. Bona ya pa na yo te. So na komi to planifier de to c'est la journée lelo. Zelanga te. Ma copine yaka tokutana. Bye bye. Hakim. Go straight to Yala. Doris' place. Kende nanda kwa Doris. Toko manon pa na ye. Ah, mais ceux qui patron comprendre que toke université Ask your te. opinion. Na tuni opinion na ote. Ngana lobby, yo sala o ngana lobby. Oui. Oui boss. Kasi yo to sate madame no yewana. La fille à papa, fille unique ya famille. Moto kana chauffeur disponible. A changer direction. Omoni influence baninga. Coup de fil à pamba. Moninga lobi na oyate na kenanga ko tetuka te na melata mwa moko na ngate. Ye pa lobi posa classe zate. Influence ya millier pe ya bato. Tomoni mwana mwasi moko kote oyo nani wana. Mwana patron alobi yo chauffeur ozoloba mabe. Osala te o nazoloba. Ale vanda na sima. Azui volant po alinga kende bisika ye moko alingi. Do mwana mwasi alingi libertinage.
Sope ajango yango na yebite. Look on his face when I Akomi na Doris, master lobi okende classe te, ba changer banzela. Ma copine, jeune na kantini, na bwa kisieti, aye abondelinga, ngape na lobi, okoye balelo. Abandi ko lela lokola na boya ye. Omoni masolongo bana université mais masolo ba jenda mibali na ba copain. Master tukende nzela ni. Bon, toke kasi nanda kwa copain na oti. Omona jo na oti. Omone lelo te poani. Sharon tala. Peter obolingani lelo. Tozalaka na ye baninga kala ya bo mwana. Ko décevoir mutu wana te o. Azaka muninga na nga ya kala. Ça va, eza bongo te. Naza posa namona moto mais moto ngope na omona naza posa nete lelo. Nini yango kaka? Oyoki masolo. Nzoka chauffeur na sima. Lokola ye batie mopanzi azalaka wana azela salaire na ye. Po salaire elongwa te. Toke pa na ye. Toke ka kuna tokende kasi te. Ça va. Omoni nzela ekomi nini ono ba copain. Donc influence ya Doris Mastanda lobi ye palandi. Yangana omonaka bato mingi babotama malamu mais influence ya bato bazala na bango. Baninga babebisa bango. Bango pe bakoma mabe bapola pe. Fouiller les mauvais compagnons. Bible zolo ba malamu pona baninga pona po beba te. I'm very sure Peter will be so excited. So moninga lelo surprise na sala ye. ACP la fort. Faut ça la pe ba surprise. Ke ba mala boko liboso batuta mutu mona mwasi moko boye abane koleka. Nana tuti. Nina ngo mutu otuti mutu mutate mutakoi. Bango no so panique babani ko lukana ni wana batala nanu. Oyebike Sharon akumbi na loyenge akumbi kaka lipo tuti mwana mwasi moko. Nina ngo bweko. Tombola tete. Wone erreur. Tomi maete. Tala, so kaka bakangi biso na la police eza prison. Oyebengo malamu. Tokotike pe awate azoki. Malamu tolongo otoke na biso Sharon tika ye na boye nanga na kende boloko. Tout ça nini yo? Toke Sharon tika ye. Mais s'il te plaît madame, soto tike awa pa kokufa. Hakim, yo landa maloba patona yo. Kobange bandi. Esali esomo. Ok. Siko mutaza pe na nzela te, ça va. Ya ngona na lobi mutaza te tolongwawa. Sundola etokei. Oyebike basundola mwana mwasi moko toyebi te batuta na nzela. Oyo likambo nini bino bana ba patron. Motuka sika basombeli yo. Okumbi yango pe na loyenge. Soki mwana bato akufi bandeko tozawa. Batiki na nzela. Nani wana basundoli ye. Omoni mwana université nzela changer. Akiko kuta mpe na likama. Alors que baboti na ndako balobi mwana kende kotanga. Bayebi kaka ke mwana mwasi akendaki université. Bakomi na nzela makama. Ondire bazongi susu. Kaka wana. Do bayesi ko parfois ba récupérer ye. Where did she go? Ebonga ke wapi? Disparu. Alala ki awote? Awa kwa alala ki awa? I picked her up. Mutazuya memi ye. Mutu pe tomoni awa te siko nango azuye. S'il vous plaît. Na lobele kibino tina kozonga pesa te siko tozuye le côté. Avant makambe yinda tolongwa awa. Webeke mutu batuti abungi. Nzambe nanga soki batuti mutu akokufa yi. Keba filme kobeba. Mwana mwasi azokumba pe atuti mutu akokufa na zasi. Po moto wangu halimwe kaboyi. Eyebani te ake wapi. Abimaki na ndako bayebi kaka akendaki université. Donc Sharon Pazongiko. Good evening, Dad. Bonsoir papa. Good evening, Mom. Bonsoir maman. Evening, sweetheart. Bonsoir ma chérie. How was school today? Boni, classe l'équipe bien? Très bien. Yoka Lokuta. Mwana oboyi koyoka kotosa baboti. Kosala matoi mangongi te. Makama nyonso bando kobomba un jour ekoyebana. Peloko ebatama libela te. Bamati na mesa pe ye pe yoka ba semblant.
nde tsukuta eloko ya te. Ondira yebi likambo. Azana mawa mawa. Were you at school today? Est-ce que tu classe lelo? Qu'est-ce qui se passe? Malembe. Careful. Prudent, sois prudente, hein? Malembe. Nini yango? Nothing, Mom. Non, et le côté maman, ça va bien. Et ça kaka I que think it's just too spicy. namone leki be pis na ba pilipili belé, mela mai. Abando ko sala bilei makambo. Doucement ma fille. I don't think I'm hungry. Nandimi te na zana nzala na oliate. I ate at the school Bon, canteen, so I'll en tout cas, neleki déjà na esthétique, hein. Na posé une question moi si. S'il te plaît, ma femme. She's been at school all day. Aouti école journée mobimba, tika ya pema. Yes, Dad. N'est-ce pas? I don't know why Oui Mom papa. always sees me Nebite as a papa bad poni child. mama mona ngaka mwana mabe. Stories, or even Oh, actually, alingaka na loba makambo it took me lokuta to po anini. school, Na lobi na ke waited for classe. me till I finished Sikoyo lectures, chauffeur and zaki wana zela kingati na But you're sisa never gito interested bimi in what I have to tozongi. say. Siko nyuso na loba mama lingaka kate. Amona ngaka mwana mabe. Non liate papa, au revoir. Abeti pe maloba na ye à se couvrir. Abeti justification. This girl's on space. Tala quand même peu toléraka mwana na yo, elle est un peu tolérante. I do not trust Sharon. Naza na confiance à Sharon te. I mean, it's not like she's giving Non. us any reason to Na lobi te ke ils ont raison quand on dit la oya lobi. Mais mwana nanga oyo to gâté pe trop. Unapologetic about her rude behavior. Alors sikoyo, nana ozala responsable ya ba comportement comme nango. What's with the attitude? You overindulge Oh, her. donc yonde muto komisie na niveau wana. Now are you going to reject Sikoyo. it too? Okoboya pe kolia bilei, lokola ye. Voilà problème ya éducation. C'est comme si ba famille riche bakoma na problème. Po bazaka na tamukie liboso ya bana. Tamukie ya kolandela bana. Et voilà. Azalaka sikoyo plus na baninga pe na influence ya libanda. Nalobi te ke bato mbongo bazanga tango pe ba edika bana mabe, nalobi yango te. Mais plus ozolandela mwana, plus oko comprendre yende nani. Pe ako comprendre éducation ni nopesa ye. Nzoka lokuta na ndako ese banda. Donc Sharon azara déjà na bagenda na ye. Lelo nde kokima classe akende ba kote wana. Likama na nzela. Atuta mwana mwasi moko. Ah, mokola lelo ebandi mabe. Tolali. Koma na butu. Ba image komi kozonga. Evenement esalamaki na moi. Na motuka yenda zaki kokumba. Abimi libanda po tuti mwana mwasi. Atala boye dispari. Ekomi lokola ndoto. Raisonnement emati. Tala mwana mwasi ngo batuti nzoka lamuki. Atsimbi na lipeka. Ah! Mona yena makila na monoko abanga. Makile bima yendeti mutako kufa. Sharon na memi ngambo. Azangi kimia na baponge komi pasi. Butu komi molai. Au kangalisu te. Na tongo tongo. Ye azobima kende na ye université. Misa tu batele mi liboso na ye. Oh, do ba yebaki ke fo bazela ye toni. Good morning, Dad. Bonjour papa. Good morning, Mom. Bonjour maman. Good morning, sir. Bonjour monsieur. Suspense. What's going on here? Mais qu'est-ce qui se passe? What happened here? Nine komela ki o lobby. Yesterday, Lobby? I told you. Oh, already, na Mom. lobela ki bino déjà maman. I just went Na to school, kendaki classe and then I came back. pe and- suka na zonga kinanga. Detective Sam is Alors, here to inspecteur see Sam aye komona yo. you. In fact, À vrai dire, he has come to arrest ayende you. kokanga yo. For hit and Parce run que case tout that aki took moto na place motuka yesterday lobby at TQ na Road. route nzela babengi ajike. Yote. So, Alors, are you going to start talking siko now? okobanda koloba vérité ou pas? Oh, Oh, you prefer ou bien au préféré talking when oh you lo get to bango the bien station. tant bakomemo na commissariat. It's Non, your choice. c'est ton choix. Mom,
Maman, pardon, ezalaki erreur, maman. Nasalaki yango na côté, maman. Nayebe kutu te ndenge nini aleka liboso na nga. Maman, pardon, limbisanga. Papa, nayebi te, naokende kashu te, papa, pardon. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Okobomba makambo pa na biso. Pardon, papa, pardon. Na promettre. Tozonga ki na place yango. Tolinga tobongisa mais pardon, pardon. Alors, monsieur, Vanda wana s'il vous plaît. Inspecteur à la police aye, nzoka likambo yango ekomi ya mibeko. Motema ya Sharon eza kobeta. Napesi nanu merci. Lokola oyepa na nga to mema na lisolo parce que tu es un ami. Merci. Na ye ndenge kaka nayaki ko comprendre moto atutaki na nzela. Ezalaki nde moto azwaki mwana mwasi yango amemaki na hôpital. Mais eza na ba ONG moko bazotraite dossier. Bango baza na posa bakanga mutu mpenza oyo atutaki mwana mwasi oyo. Te inspecteur. Pardon. Na comprendre. Mwana nga mwasi asali erreur. Ndenge abandonaki mwana mwasi oyo atuti na nzela. Kasi lokola amonani pe bazotraite ye. Eza yango sous grave te. Tosala nini kasi po tobongisa likambo? I will not lie to you. Nakosa bino te. This is a case of hit and run. Ka oyo eza problème ya manque ya contrôle na volant. Alors eza dossier mo bako bomba te. Well, alors NGOs are interested. ONG wana baza na posa bayi ba dossier kosuka wapi. Mais nakoso wana bango. Them and their lawyers. Alors nakoki pe koluka avocat pour te défendre likambo. Mwana mwasi ya tuti aza na 21 ans. Orpheline. ONG bazaki na posa ya mwana mwasi wana. Mais na suggéré bino nde bozoka responsabilité bozoye na ndako bopesa ye nyonso kosenga especiellement na ntango aza nanu na batraitement boye comme ça boyokana. Ah non te Sam, non oyebi nanu mwana mwasi yango malamu te. Yokanga na suggéré tofuta ye mbongo nyonso kosenga. Me chéri olobi ndenge nini? Sam, what will it cost? Kokute biso combien poto dédommager? Eza nango likama mbongo te. The NGOs are interested. ONG wana baza na posa mwana mwasi wana sela bango. Alors balingi batu o batutie bazo responsabilité. Mwana ya 21 ans, parent te, papa te, mama te, avivaka kaka na balabala ndenga tekaka te kaka. Na suggéré boyene na ndaku bo pese ba soin bo kipe ye bo zoye en charge pe malembe a rétablir na nyonso. Et enfin akoki kobima un jour akende na yeso kalingi ti tokoboma dossier o na malembe. Nzoka likambo komi grave. Sharon aluki makambo na famille. Inspecteur a s'expliquer. ONG moko azolandela dossier. Po mwana mwasi aza orpheline. Atekaka kaka na nzela soki mapa, koko, nguba, maya malili et j'en passe. Esui bango po mama yebite. Pourquoi mwana mwasi akomema ngambo boye? Bango bazanga kimia. Et voilà la police paie à koti likambo. Tala Sharon na ye na chambre ya baboti na ye. Ayene longia mawa ya mwana nzambe penza. Pardon papa bo silikela ngate. Désolé bolimbisanga. Na banda juste koluka na ye basio na kosunga ye ndenge nini me na banda obanga kozwa ye na banda obanga pe soki bamoni nga na mwana mwasi oyo soki akufi bana koti prison fallait quand même olobela biso toza baparent na yo fallait pas obomba makambo boye abomba makambo ye nde mutu akosaki biso ndenge nini akendaki klasi te totunaki awa alobaki nini lobela ngai banda osala nini na nzela wana ya ajike na batongo alors que fallait kende université iloba wana nzela ekendaka université na bino? Answer me. Pesa nga réponse.
Pardon, Maman Limbizanga. That's not an answer. Wana eza raison te, eza pe réponse te na question nanga. Obandaki kokende wapi? Nazalaki na Doris. Tobandaki kokende kotala muninga. What are you going to say Ah, to defend? bokende kotala baninga. You made it look like Ah bon? I was being mean to her. C'est comme si ton alobelaka mabe ya muninga wana. Omona anga mutu mabe. Ye muninga na yo aza na université. Pourquoi? Ye na tango ebongi atanga na université. Abimaka pamba pamba azomema yo poso kende. Akenda wapi? Where were you yesterday? Yo lobe kendeki wapi? Who did you go to see? Okende kotala No nani? point asking her. Tina moko te papoto na ye. Because she's going to lie. C'est parce que akokosa bien bien. Akobandela pe akokosa. I'm going to make one thing clear Mais to you. nalobango clair pa na yo. When they bring her home, Tango bakoyene na ndako awa. you are going to be rescued. Yo nde mutu kozala responsable ya charge na ye. Clear. Est-ce que naza clair? You will learn Okoyekola sikoyo that there are consequences. ke eza na ba conséquences na ba action nyonso You're ozosala. not a child anymore. Oza su mwana moke pe te, I cannot believe Na what boy our kondima. daughters turned into. Mwana biso ya mwasi akomi nani naboyi kondima. Mama limbisanga ko. Kende na chambre na yo. Eza bongo, c'est vrai, faut pas condamner ye. Osali nini, obombi. Eloko bombi pesa grave. Il faut pas dédommager mwana mwasi wana. Soki abeko kufa pe ngambo. Toyebi Doris. Are you Aye. going to let that Sharon. strange girl come live Okotika vraiment inconnu wana aya kovanda na bino awa. Ah, c'est le seul moyen to kata likambo. Elinga ezala grave. Elinga ezala kena kota prison. Lokola mutu azo gérer dossier, inspecteur wana za muninga papa nanga. Tobiki. See, Bon, I tala. understand. Na comprendre nanga yo. Okay, but your dad Mais can't siko just mon be in the ami. hospital Eza bed. nini nango siko bali batika charge no na mutu na yo. Come on, Sharon. You don't Sharon really yeba. know this girl. Oyebi mwana mwasi opete. Anyways, Bon, ça va. so tell me, Lobelanga. does that mean she's going to come live Kolo bake here non and akoya kovanda wa pe akoma domestique na bino to mwana musala nayebi nanga te. Na maloba mama alobi ke aza charge nanga pe responsabilité nanga. Likolo banini. Na salaka o baboti nanga balobi. Tala, tozaka nde na chance. Oso mwana mwasi ngo akufaka. Oyebi bien. Eloko la kisi. Elinga ke koma ke non biso to bomiye. die. Heureuse Nobody makufite. died here. Omu takufia wa. Sharon, Sharon. let's stop making this whole thing look like Tika kobema such a makambo ngo big deal. grave nde tikutu yonde muto sukisi mwasuma mokeli. See, Tala. you guys are actually doing too much. Bino pe bolekisi. C'est It's trop. fine. She was hit. Bon, But it's not mtatuti our fault. akoyi ebongo sikoyo. Oyebaki ko sala accident. Kuto bando keno na vitesse And then te. besides, what was she doing in the middle Ye of pe the na road? katikata nzela banda osani. blind. Akufa misu. In my own opinion, Na opinion nanga. she is the one that's Tala, supposed to yende protect mutu everybody esengela from singa this batu situation. pardon. That's true. Parce que akoti biso na ba problème to Nigeria, yebaka te. sir, everybody with their Mais na own mboka oyo, entitlement. mutu mentality. nyonso aoye na mentalité na ye. Oh non, botuti mutu. Kaka bino nde bosali mabe. Maman, bonjour. Doris. Ma, Oui, maman. Zonga, bima. Maman lobi, oyoki nga bien. Bima wa. Return to your parents. Zonga pa ba parent na yo. Sika kozala mboma mabe pona mwana ngai. Eh maman, nabi bima. S'il te plaît maman, likolo ya ba conseil na ba maloba ya Doris. Moninga pasa l'accident. Maman ça a raison. Pour ce cas kendaki na classe nde makambo ezate. Please. Alors inspecteur s'il vous plaît, Vandawana. Ah, mon ami. Ngai musana nge suki awa. ONG atindinga na pesa bino charge oyo.
alors bino esengeli bozwa charge na ye bosupporte ye mpe na osala nyonso dossier wana ya ONG ezonga sur te. Merci, en tout cas je te dois beaucoup. Au revoir. Nga natiki bino pesa mwasi lombote. Ok, likambo te. Ma fille, s'il te plaît, Vanda. Voilà un connu aye na lopangu. Welcome to our home. Bienvenue na ndako na biso. Sois à l'aise. Unfortunately, Babandi koya kotala. it's regrettable. Hi, honey. Hi, Salut chérie. Salut. Mrs. Grace. Na présenté bino grâce. She'll be staying with Bon, us. avant de na biso pour un temps. Kino santé na kozonga mobimba penza. Grace. Grâce. Welcome to my family. Bienvenue na famille na biso. Thank you, ma. Merci maman. Meet my daughter. Na présenté au mwana ngai kombo na ye Sharon. Oya tutie na motuka. Hello, ma. Salut ma Sharon will Sharon. show you to your room yenda mta olakso so chambre. you can refresh Chambre before esika being- yo kovanda okobonga mape simo oye kolia. Merci maman. Yaka landanga. Sharon, I'm sure Grace na will sûr, even come with grâce ndenga yeboy ayena bilamba te. you. So I would like Donc you to yo nde get mutu to know okota the na distance. armoire na yo. Bongisa. Garde-robe na yo kanga bilamba mususu. Pesa ye. Do alingi mwana mwasi ayeba ba conséquences. So how was your day, sweetheart? Mopaya ye na ndako tomoni babengi ye grâce. Mwana mwasi abiki na liwa. Bango pe bandimi charge. Awa bazwi ye. Tango boni bandeko tozela. Akobika santé zonga. Et après cela, akokende wapi na balabala. Voilà likambo ekomi na famille oyo. Yango mwana kozala matoi mangongi te yokela baboti. Pendant que bayebi koke kelasi yoke na yo bajenda. Sima nango bandi kokosa lisusu. Wana lisolo ya Sharon na